Yebisa non bayimboka o bazotala biso ba bonenyo so bazotala biso partout dans le monde. Le 8 mars elingi koloba nini? Le 8 mars na bato bayeba raté le 8 mars c'est ça la journée nyonso. Et ça spécialité. Donc c'est ça la journée nyonso. Ba maman na biso akala. Ba banda kolata maputa le janvier tu le février. Et le but est que bazaki ba homme. Bazaki ka na femme, au lieu de la femme de l'eau donc c'est ça spécialité. Et le quoi ba journée nyonso, ils appellent bibliquité. Ils appellent bibliquité. Ils appellent bibliquité. Pour toi ça na maturité nda ko comprendre journée oyo. Parce que robé banana mobali na pona liputa. Mais beta machine banda janvier 6 février, allez sur combien? Ou là, tu combien? Car pour la journée, à l'élo, nous avons compris, mais plus par peu bateau mingi, au bord sing un bon ali pour au bolata. So kebi pété, alors là, tu as ali pour ta poque barabina, assez, là, c'est ça nous autres, donc ça n'importe quoi ali pour ta. Après, on a femme. Aïe, maman, oyo, aïe, bi kufana na bana, maman malamu, dala evangeli na ye. Moi si à monter ma peme ma boko peme la reine dinga maman ebi ko solola balobito s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kité o na mona kité tala e wana mama kitoko evangeli malamu la reine dinga. Bonjour Banapoto, Banamokili Monsieur Francis Moté Chando, garçon de luxe, c'est beau s'abonner toujours na kata la reine Zinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne actualité, c'est Francis Moté Chando, garçon de luxe, émission Beta Biloko et bandit déjà Bokota, émission Beta Biloko et bandit toujours na kata la reine Zinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne actualité. Si j'ai n'habitué mon collègue, toujours sur la par rapport il y a le 8 mars, toujours le 8 mars, toujours sur la par rapport il y a le 8 mars, c'est mois de la femme. Francis Moté Chando, garçon de l'Is Nabi, Nakozalanga Imogote Fonazana, maman prophéteuse, maman Séraphine, maman prophéteuse, maman Nabiso Séraphine, Bozomon est déjà dans le plateau Nabiso, il y a Beta Bloko, Lengebloko, avant tout au Banadena qu'on présentait, Tikanavan, sa maman, la reine Zinga Moulin, Vessedora, Monsa Makasi, Alonga Bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, maman, la reine Zinga. Alonga bango di bakisele ke lisusna la japonaise 5 fois maman et la nyamukili bimasu ki pembe okumbaka bakoko tikana vandisa Antonio de Bundes l'impérateur azaka kamoko na kombo ya Antonio de Bundes l'impérateur elamba nelamba papa social tikana vandisa movier adosenga maître sengi ki ngasan toujours motomoko bien boss adosenga maître sengi ki ngasan toujours motomoko bien bikabaka batikana vandisa Tarzi Kingi nzambe avec ça c'est Kolo Vexas papa Vexas Tarzi Kingi ala takabagrifu musute kaka Vexas na kombo ya Tarzi Kingi mona Dallas ya solo papa Vexas c'est tikana vanisa igako aime autrement dit Yolan Mombele 4 fois maman bonne fête na basignon so ya Congo bonne fête na basignon so partout dans le monde aux en Belgique aux en Belgique aux en France aux en Allemagne aux en États-Unis aux en la WAP aux en Congo Brazzaville aux en Pays sur Obozali, Francis Moté Chando, n'a pas si bien bonne fête, il y a journée de la femme, mais bonne fête, Bassignon sur papa Bova, non, Penano, Kimia, les hommes Bassi, il faut penato célébrer en Bassi, il faut célébrer en Opo, Bilone Bat Bobimi Sarabiso, bon mériter, respect, Penebele, toujours, car on est à bandit déjà pour. Na présenté maman prophétesse Nabiso, maman Séraphine autre betali solo il y a le 8 mars et banda ndenge nini ezandenge nini boroyo kango kaka na maloba na ye. Bonjour maman prophétesse Séraphine. Bonjour Papa Francis. Bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Oui. Bon nous avons ça la kando mon santé ça bien. Donc on a profité avant tout banda couper sambote nangana depuis Belgique maman Nadine Louyeye, sœur Fifi Matenda, maman Bijou Bopeto na Italie maman Béatrice La Joie, na pesimbote na papi Kizakala, na pesimbote na Blaise Lo Balowa Digwe, na pesimbote na Béatrice Ilo. On a fait simbo te na tailleur maître Boutiley donc voilà tisinga bien bondé na zabwe na fait simbo te na Noëlla Lunia masono na fait simbo te na apôtre Machia na fait simbo te na ngala maman Nadine Louyeye bambote mingi Béatrice La Joie na papi Kizakala na Blaise Digwe donc na Béatrice Loaba.
Merci beaucoup, maman Séraphine. Déjà, qui a bien, santé bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour l'invitation. Il y a mon collègue, il y a le 8 mars. Maman Séraphine, question par rapport au 8 mars. Il y a des gens qui partout dans le monde. Le 8 mars, il y a une journée ango et journée ango et il y a le 8 mars. Bon, le 8 mars, dans le bateau, le 8 mars, c'est la journée nyonso. Et ça, spécialité. Donc, c'est la journée nyonso. Maman n'a biso à Kala. Babanda ekula tamaputa le janvier tu le février. Et le but est que bazaki ba homme. Bazaki ka na femme. Et le but est que nde bandola tamaputa bongo bazaba femme te. Bazaki ba femme. Il y a une journée de la femme de l'eau, donc ils ont spécialité. Elle a quoi journée nyonso, ils appellent bibliquité. Ils appellent bibliquité. Ils appellent bibliquité journée de la femme. Mais si quoi le ils appellent bibliquité, comment ba fêtara yango, ba signo soso mo ba la sombele kutuli puta te, faut ba bebana, faut ba kabwana. Coute comment même mbal soso mo si puta te ba kabwani. Pour quand mbal sombele mo si puta te. Expliquez-nous biso, on le bipé bien que non, ils appellent bibliquité. Si quoi le ils appellent bibliquité, c'est que c'est Satan. Bon, et ça bibliquité par rapport à quoi? Mon détina moi je suis à Tanga qui m'a quitté pendant 12 ans. Oui. Et ça qui toyebi déjà versé dans l'eau. Et ça dans Marc 5:25, toyebi déjà versé dans ba tout temps ba bonde la ka. Ba lo baranzambe na simbi elamba na moi je suis à Tanga qui m'a quitté pendant 12 ans simba qui elamba na zwaki lobiko. Et ça comment ce qui journée de la femme et ça là qui biblique, il fallait que biso pétant to sambe la tous référence. Moi je suis à l'attaque li puta dans le 8 mars, nzambe ça elanga lokola ye. Non? Et ça journée de et ça eza biblique était bato bolanda biso atie doute eza biblique apesi biso verset biblique ayebisi biso o non loba eza mabe ayebi verset moko boye et correspondait na journée de la femme eza biblique était eza biblique oui journée o eza journée ya ba immaturité eza journée ba mature muto aza na maturité ndako comprendre journée oyo parce que robe bana mobali na pona liputa mais beta machine banda janvier 6 février, allez sur combien? Ou là, tu combien? Car pour la journée, elle est l'eau. Nous avons compris. Les poutres aux ânes, on va sommer local. Là, tango. Et ça, journée, mon cousin, a une spécialité. Et ça, journée comme la journée nyonso. Merci beaucoup, maman Séraphine et maman prophétesse Séraphine. Tous en aïebo mataba volume émission Beta Bureau spécial le mois de la femme, spécial le 8 mars. Maman Séraphine, au soulever le mot, il y a bien makasi. Pourquoi Bafi Lelo Bazola Taka Liputa le 8 mars? Et ni Kolobanini. Et les technologies ils ont changé. Tout n'dengen po maman kalaba ucho soulever le mois bien. Maman kababanda kola tama puta de janvier à décembre. Mais lelo Bafi majorité Bafi belé. Ba comment kola Taka Liputa na le 8 mars? Expliquez-nous biso. Et ça technologie a changé. Tout et ça bizarreté a changé. Et bah François, mon journée le 8 mars, elle a journée nyonso, une journée mondiale. Dengue salaka. Pour baper ça moi si honneur, yango baluka ki moi moko bacha pour baper ça moi si honneur, yango bacha le 8 mars. Et le but est que il faut qu'obliger le 8 mars la tali puta sikate. Ils ont obligé te. Yo yebimbo kana biso ndeza musale za passe, ma webele za passe. Okoki po sunga papa li puto papa sombira na ta dimanche wana. Soki ola tiango esala bien. Mais plupart pe batu mingi o bo singa mbonga li puto bolata. So kebi pété ola ta li puta pour que barabina a sepela sepisa nzoto ne. Donc ça n'importe quoi na li puta. Après wana oloba wana femme. Wana femme te. Penga mona jeune fille mususu liputengo po kangango normal de mosa kanga liputa ni ba mama ya kala babanda ko kanga maputa dépend mosa zo kanga liputa mezo suka awa donc tout le monde ba jeune na ye ese na ye kanga liputa pe comme même peut changer. Oui, et comment on changer parce que tout a eu journée de la femme. Azuango na forme il y a fête donc a fête que ne bar amela monde bato baza maturité té ne bossa makam tout a mature. Moi, j'ai une maturité. À cause de ce qu'on a attendu, na maturité nangai. Na zoli puta nangai. Basé nangande na lati boye. Ndoti basé riche boye. Oui, na kena ngoka na bar, pona bina, pona sala ndenge ni te, poka eza le 8 mars. Non, le 8 mars la salle non pona ba maturité. Eza non pona ba immaturité te. Eza pona bon côté. Oui oui. Femme il faut avoir valeur na ye. Tant ba pesi biso journée de la femme, le 8 mars, ba pesa biso honneur. To ba ndenge ni on sait la honneur wana. Est-ce que lelo na Congo moi si azana valeur na ye
ndenge ezalaka kala to eza sous bongo te moi si aza en valeur na ndenge ezala kala te par rapport vieux ba parents na biso bien ba koko na biso ba vivant eza o biso to vivre te na kala ba parents na biso on doit vivre moins bien ko laisser bien ba provision on a sera mobutu ba provision eza kati ya ndako mais par rapport à provision eza te par rapport ke ne musala otika 3000 francs moi Nathalie ba olia bien te ba melati bien te moi na luka bima libanda tango bima libanda wana a luka tenga pena na 1 plus na bakisi ata mama et vimba donc moi ça la moi bien na ndako mon génération bébé à partir wana tango malibanda ko linga mobali alingi mobali par rapport so remarquer ba jeune fille ba linga mibali ba jeune garçon te ba linga ka ba papa morobo mon papa n'a complété, n'a soit complété, jeune garçon mon en retard. Donc papa n'a soit complété, n'a moi $10, on soit na carte, n'a baxé maman $5, $5 on est aidé n'a sombe lamba. Donc mon génération est baby. Génération vraiment est bébé par rapport à bloc on. So nous ça les en mboka, nous c'est bien. Attends yo mo so boti moi, nous ça bien de aux journalistes, mais so ba photo très bien. Est-ce que moi non bima libanda? Ah malibanda te. Malibanda te. Parce que mboka c'est au bébé. Maman Séraphine, est-ce que tu as rattrapé sur tes pots? Mon était déjà ceux qui déjà et lingami makase sali penegoko. Est-ce que jeunesse ya lelo tu as rattrapé ngo tu as rattrapé sur tes pots déjà qui? Non, beaucoup qui peut rattraper et que vraiment moi na oyo avant du temps laï libanda. Azu vie moko libanda so azu mutu moko sunga na otangi so classe na ozongi so amoni vie comme bien est-ce vraiment ozongi la buzoba na wanda osala ba ozongi la ta oui les attaques quoi rattraper ngo ezanon ta ezanon parce que mutu mususu asombi liputa asombi ka liputa moko asombi siate ton ba bengi femme moi sur la ti dépanne c'est que sur la ti panne moko za femme te femme tant bien femme des singa bona la ti pièce mobimba les na femme mususu so mali puta moko kati on kati akangi on mukusi tant pesa conjoncture mbongo ezate bite na so matali puta moko pona banda na so matali puta moko excusez biso na so matali puta moko tanto pona la tango boy te so que ça conjoncture moko mais ko somba te zo li puta ya kala lata au lieu par rapport au suppositant ba bengi femme azandengeni so bon boye baté femme a été garçon bika liputa moko kati alati non on a femme te on a photo luka kombo pesa un femme tomba bengi femme il faut za liputa alati 3 pièces mbala moko nde mwasi wana mwasi o poko kuta na bar te azu lokolo aleki sibo azu abanzo bina buzoba te wana nde femme te génération lelo ba baby si journée de la femme donc bon ba memi on na bandenge na bango il y a des gens qui sont matures. Le bagumo boy on fête journée de la femme. Pourquoi bagumo boy on fête tango? Parce biblique te ndeka olobaki. Par rapport à lobi que son alati liputa nanga basé nanga ya valeur boy. Mais nati basé nanga valeur boy son abimi na ona ke kolamba na na mona bana moko boy na baba na mo amike journée de la femme comme tina ba amike. Bon pas baza ba femme te. Non. Moi maman lati 6 mois na 6 ans liputa. Pour la journée de la femme, est-ce que vous êtes contre Banawana, Baparo Bola Tabana? Oui, nous sommes contre Bango. Pour tout en abino nyoso. Tant que bengi femme, moi na wana, aza maturité nini, à comprendre au biso ma maman tout ça. Oui. Tant que suis moi no cheli pour moi na na birol non. À quoi non on peut na sa baby sine yango. Pas à moi muke. Pas à moi muke. Faut za mature pour ça makamwana. Merci beaucoup maman Séraphine, beau s'abonner non, beau s'abonner, beau commenter pour émission Oyobo Zorababik na ba fait émission Beta Blog spécial le mois de la femme, spécial le 8 mars. Maman prophétesse Séraphine, tomoni ba pasteur mususu ba organiser yangonde ti ba séminaire. Tout le monde ba pasteur belé on a Congo na za ko informer nous ba pasteur belé na journée le 8 mars ba tchong ba séminaire basiboya za mukolo boy. Réaction nini okoki au sala tango zomona ba pasteur belé bazo sala le 8 mars ndeti ba séminaire est-ce que ba sala mabe to ba sala malamu ba sala mabe pas français ata yo moko l'homme o ba bengi l'homme de Dieu l'homme a sa force a sa puissance ata ye moko journée de la femme ko sa ngo séminaire
baye bisanga ce qui journée de la femme réellement ça un séminaire après c'est le verset biblique qui correspondait que journée de la femme obligé faut tout ça un séminaire bon babité faut sangisa moi sur le koza mukolo wana basi faut basinyo so basangana to ça dans des séminaires moko moi baza moi raison pe baté ya moi ça zakabo moi ça zakaboye maman Séraphine maman prophétesse ba osala ngo séminaire est-ce que moi ça la tali pour tatanyos parce que moi sur la tili pour ta journée de la femme c'est comme qu'à 23h à longo liango lobitala 23h longo liango surtout tali lobitala azongeli kola na ye azongeli kola na ye kutu kola bien te yo mona déjà muto aza en mature ala ta kola singletin muto aza en mature ala ta kola lekisi parce que bomba moi sinde wana maman Séraphine metango lobi ba pasteur bo bosa ma bese ke bino nyoso bozana kati popoza musala nzambe oza prophétesse tango mona ba collègue na yo ba pasteur bosa la bongo conseil nyoko pesa bango pour jour wana bakoki jamais quand ndingo lobi bakoki jamais ko salon ba séminaire surtout bengango ezama kiona ko lia ba simbongo le jour wana po ko kote belo to ndengini omoni koma na kopa ba pasteur to kopa banani ya ba pasteur okay ato teye lelo ya ebi cop na e bana ba olia wana ba komela wana sa makambu wana est-ce que to pesi conseil ko sala ngota yoka e shida na ai pona oteya te maeke mabonze côté tonda elo no se pepa na yo ozo dévoiler musala na bino oyo ba pasteur rebelle o ba sala mabe toke mama aye po mabonze kota etonda donc poche ne tonda so majib yo mona un pasteur munzima na eloko te mais pasteur riche mais munzima o seme kaka a lukaka eloko lokutaka mon po ko tsa poche na de na sepela na apôtre na nga amashi akayoka l'homme de feu l'homme moko boyeko yeso ka lobi parole za bon ya ko sama mbabuzo na pesi apôtre bambote oui ya ko sa buzo bota ko lo journée de la femme tati banderole te eza kopa ba pasteur ebele shida ba pasteur bana ko tanga sota ba kombo ba pasteur ba ebele ba pasteur ko ba peta ko ba lo ba déjà pétage un homme de Dieu lo ba pétage maintenant ba mamba peut-être boto moi déjà muta ba pétage eza pasteur de il est azabe prophète ndeti yo bon na yebi ete komba prophète na yebi frère donc comme autant que la na ebi prophète te mena ebi frère de Niles frère de Niles oui na ebi pasteur maman prophétesse Séraphine biso to ebi que non prophète de Niles prophète de la nation biso bengi frère ne c'est ko kitisi na niveau hein bon na ebi na kombo ya pasteur te ebi na kombo frère Lesi pasteur Oyaza de la nation azaka apôtre Amachia. Oh. Oui, apôtre Amachia ndé apôtre à nation Oyenga yebi. Yaza frère. Yaza simple frère. Azaka titre pesa ki ka pona lokum. Donc ça titre à lokum ami pesa ki. Pasteur Denis Lesi. Ba kitisi au niveau au commis frère Lesi. Et pas maman prophétesse Séraphine. Ngande na ramo songi place. On est à Rabino Bokota émission bête bloqué bandi. Bandana yamba na batu mbala liboso mutabenga frère Lesi. Oyebi que le problème. O lu kana problème. Mais so lu kana problème am ta musika ko sa elo mo kana musika ti. A ko se le peut prier mon peu beaucoup et prier pas ça pour hasard. Elle au quoi escroc. Escroc ta say prier mo goyate. Muto ko na obanga apôtre Amachia. Oh, ya apôtre fait soka lobé ya musika. C'est que ba pasteur mutombo banga bangote. Ah. Olo baka ba frère mo obueka. Il y a un pasteur à Sandene. On a ba frère té. Na pasteur mutombo za frère. Oh. Maman nangaye bokota zego ina lelo ka mama ba frère maman prophétesse pasteur mutumbo frère bo pasteur de Sonika Futa bangonyo sana pasteur azate na bangonyo ba frère oh bi pasteur azate yo kitisi ba frère oh na chaba nzambe mutachaba ngota ba moka ba monaka cop na Congo il faut ka zoma eloko il faut saka cop wana il remarquer ba compagnie na Congo compagnie na église lo nezebele. Église eza bebo na veni moko ata 70. Au moins maman ba fouté la ndako. Les sabana na passe nyonso mais chaque fin du mois 200 eza mabonza. Mais ba hotelo amalunga ti.
Ba frère on est épès que muté ma passe tant bon papa na biso walé sarasi. Hein? Papa na biso walé. Ah bon ça pasteur, on a pasteur pour la famille na. Pour la famille que pour la famille na. Pour la famille na. Pour la famille na. Oyo kati bo bimisa ba pasteur mabe o kati. Ana biso ngaka pasteur na nation na ndimisa ka apôtre machine. Ba onyo so na batike za cop. Cop ko. Mankiona. Oh, cop ti. E lo kwa ngapi na ka to ngolo babe. Ba Francis to betaka mo cop mo poto stroke ba poto liara bien. To saka bien na kendo chenga na télé ba professeur lokuta. Ce qui na comprendre maman prophétesse Séraphine azo dénoncer pour naye ba pasteur oyo ba osala musala na Nzambe. Ndenge ya bien te maman prophétesse Séraphine ngapelo mo na tuno poza prophétesse bino bozwaka ba prophétie kaka tout pona batu mkoloni bokozwa prophétie pona Congo ko bonga date telle parce que si la date telle ndenge Nzamba pesi biso est-ce que pe Nzambe bokosa ta prophétie mo ya bongo te est-ce Nzambe pa lo ba prophétie ya bongo prophétie mo be po Congo bonga prophétie mo be po nyoso changer na mboka na biso. Ma prophétesse, ma prophète, ma commissaire, église, Shida. Parce qu'on attend la vérité sous. On attend la vérité. Tu as la vérité, ça apporte la machine. Parce qu'il y a bang de l'autre côté. On sommes la vérité. La vérité, tu pasteur déjà au pété. Pasteur au pété. Pasteur au bina. On a un problème na pasteur de l'Église. Quand on est bon, on est na pasteur à bongo. Ba dégradé, mon on a bon comme pasteur te ba frère. À partir de là, ba boyo quand ba bien frère de l'Église. Pasteur ni bo pesa, nzamba o frapper. Papa nzambe za mabe. OK. To ko tasko na question nanga par rapport ya ba prophétie, émission DG bandaki makasi ba pelle zoko ta tellement parce que benga maman prophétesse Séraphine déjà donc voilà, maman prophétesse. Prophétie ni beaucoup pesa pona mboka na biso po Congo bonga. Bon, pour Congo, bon, il faut que tu totem à léopard. Parce que le rôle à léopard. Bon, on va totem à léopard, ça veut dire. Il faut que tu totem à léopard. Il y a léopard. Il y a pour notre examen. So balongoli totem à léopard. Congo bon. Balongoli pour léopard examen. Parce que totem moi n'est pas la Congo bon. C'est que totem au bacha ya léopard pour la équipe nationale. Oui, bacha totem. C'est que léopard mo bacha wana. Il faut balongolengo pour léopard atangisa makila pour Congo bonga. Oui. C'est que ozo lancer message et pas chef de l'État. Oui, bakolongola toto il faut baluka ba pasteur à solo. Ba pasteur luka ba fana nywana te oyo yebi. O ba peta tante, il faut baluka ba apôtre makasi, luka ba apôtre magia kayoka. L'homme de feu. Pour ya za nation. Ba o wana bakosa kabina za nation bakosi. Merci beaucoup maman Séraphine to comme na presque ya kosuki sa émission na biso beta bloko elenga biloko conseil nyoko pesa pona mukolo lelo moi si asenko a se comporter ndenge nini na journée de la femme ya lelo na le 8 mars ya lelo conseil nyoko pesa pona basi nyoso ya mokili mobimba po biso awa totala maka mokili mobimba conseil nyoko pesa pona bandeko na o ya basi ba mama ya basi ba jeune fille ya basi bana o bazo kola déjà conseil nyoko pesa pona bango poto sisana. Oui, conseil na zo pesa bandeko basi na ba mama pour changer ka ilate. Et le but il faut to somba ka liputa le 8 mars non. Il faut to yeba comment maman zalaka. Soko tcheta semaine moko la taka pantola semaine moko ça peut bien. Semaine musochi na ka na liputa. To koma na ba valeur moko. Mobali pozo na valeur otaka ilate lina. Abi moi so no tchana place na. Mais so amoni la te no bizarre otchaka na place wana obalo mukulu moko te. Mais to changer ilate ni. Pas sindete ça la biso ke to ça abuzo ba non. Tout ça basi to ba valeur na biso, to se respecter. Ata ko lata no li puta to yebi li puta ça me fait cher te. Ya ba 9000 ça, ya ba 10000 ça. Oui. Bon, ils ont montagne son. Et le but est que les poutes de cher, on a la tenté. Pantalon ça $10. Mais les poutes est monsieur c'est $5. Tu changer la télé, tu changer ma cambre belé. Comment ça tu changer en auto EDP, bon cannabis na génération au boya. Parce que génération ils ont ya ce petit biso déjà tout ça bizarre. Toté ya bangoni. Oui. Toté ya banu boyande. Yo maman milardia maman la télé namba poelele. So moi na moni des choses à bongo. So PC conseil la telle pour la bien ce koyoka. Conseil naza on peut ça bango yango wana. Merci beaucoup tozalina maman Séraphine numéro no contact batonyo so baza pour ça ba contacter yo église pe ezawa puis pour na batonyo so batali biso pour ça bien makasi.
Église na biso eza na Exode, église eza Exode na Bongolo, na Bongo Syrie 33, numéro eza 089 31 97 277. Okobanda ensuite plus 243. Plus 243 89 97 27 277. Merci beaucoup, Tozagina Maman Séraphine spéciale. Il y a les Zaki, moi de la femme, le 8 mars, Bookindenge Abimisi ba vérité belé, Bookindenge Abimisi ba matière, Bookindenge Abimisi ba vérité, Bookindenge Abengi ba pasteur Moussou Souponaye, Baza ba frère, Baza ba pasteur. Donc voilà. Maloba o nyo son lobby yende ka mta otolo bango bo s'abonner toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vérité c'est chaîne ya actualité tikana fani sa mama la Nzinga moulin investisseur moi sa makasa longa betumba ba 5000 personnes 2000 personnes mama la Nzinga alonga bango di bakita ke lisusu na la japonaise lenga mokili bimasuki ya pembe okumbaka bakoko tikana vandisa Antonio de Bundes l'impérateur azaka moko na kombo ya Antonio de Bundes elamba Tarzikingi mona Dallas ya solo Papa Vexas c'est Colo Vexas ala tabagrifu musute kaka Vexas na Vexas Tarzikingi mona Dallas ya solo tikana fani sa igako un autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman tali moso komisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vandi sa bato nyoso bolinga ka Francis Moté Chando mobala mbinga 3m45 mo boss à 200 mètres 5 kinga san toujours motomoko bien bikabaka bato kuta na émission beta biloko yambala sima toujours na kata la Nzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu, dala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Nzinga, maman ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.